la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur, tonton Winga, 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Coca-Cola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. Zambia, in Zambia, in Zambia, in Zambia, in Zambia, in Zambia, in Zambia, Zambia, zina ya Fayulu, Zambia, kele kitoko, Zambia, ya mtoto vimba, Zambia, kana mutala Kongo, kana mutala mpasi, kana mutala nzala, Zambia, Zambia. 5 000 te. Dans la batte bela, basa président. Tous les 9 biso 5 000 te. Bango balobi nini? Oh biso tous les bateaux, 3 personnes. Maintenant yo mona bela bateau. Président ni 5 000 ni 2 000 te. Mais tu es là, tu là. Et biso moko, tu es présent biso, ayo to même tema ko kita. Mboka ke ko photo mina suka. Baso ma pango imeto na ba 7 miria et comme ya bango. Mais les secondes, dans la vérité, le va constitution, donc quitter, ton principe, donc comme une souka, de la vérité, de la présence, là, dans le bas, n'engue, trop cahier, bon, bah quoi ça bi sauter, quoi c'est le qui, bande au pouvoir, bah quoi ça bi sauter. Bakwa Sarabiso, Bakwa Sarabiso. Et on l'a été bon, il quoi ça na. Présent biso. Aloba, lelo. Journaliste na sepeli comme on a bino et c'est makasi. Ndenge vraiment bosa maintenant sur le terrain. Ndenge kaka bosomo na basaka na no monter podium parce que il fallait tout monter au lobby. Il fallait d'ailleurs monter au lobby mais ba ventir na théâtre de chez nous moko salaki à lobby na fiasco ba beta ki ngomone mburiaki. Yango monika la tonga tobeta bena podium a vite fait pour Makambwe Banda. Vraiment merci. Nazo remercier binonde vraiment boye avant Makambwe Banda pour na ko sala interview pe ko lakisa ba Kongomani na ba diaspora nyonso ndenge ça ko se passer. Point de vue non par rapport à meeting. Merci papa langai journaliste et c'est ngoma kasi nde na lobaka ba question ça ka bino mais ba réponse ça ka biso. Vraiment meeting oyo eza meeting moko historique. Parce que lelo bango batuana totaka bakombo te na pia bango succès batuana balobaki ebele banda commerçant akota na union Maniema na rebelle akota na union Maniema oh Fayulu kei oh Fayulu asasuna batute oh Fayulu kosasu le côté lelo oyo le président Eli Martin Fayulu Madidi le kola sapato Yesu asanganye belé na union salité koka bangote a lancé défi devant ba Congomani devant tous les politiciens congolais devant comité international lelo le 9 na Sainte-Thérèse Fayulu a té meeting populaire au mon terrain et ça la 4 ou 5 terrains no moni ça awa. Et ça 4 fois plus que Stade des Martyrs. Terre au mono. Yango faut la lancer défi à lobby. Ngai faut la meeting le 9. Tout le peuple congolais bon salawana. Na pia bilo de fois. Siko to sana on 9h. Titoko ma 10h. Papa bo cacher ba image té. Soit pena terre kweti coin. Bon mon spectacle na kindo ki mekati na Yesu. Omoni banzete nyonso na mapango bomona bato atonda na likolo banzete na likolo banda. Olobi question kitoko. Question yo tuni ngai. Question saka nzambe mutako tunango. Vraiment soki na saki na mbongo moni biso to sa résistant to sa libanda ba institution soki logo saki na poche mais la personne sont bata sucré. Le président Eli Martin Fayulu Chilombo a bimisa plus de 850 000 $ pour appeler sa Fayulu transport en Lungola Faden.
ti aya kala sita oyo ya la place ya banda ko sala la consultation na bité so za médecin po aya ko kota la union salité fola esa ka ba moni mbongo boke no futa ba enseignant boke no futa ba policier boke futa ba soldat Fayulu ka moko wala le président il est le grand aigle président ya Kenya aye le chèque blanche là il y a ka prestation soit disant ya serment ya muto abetana li bakuna zelo mais muto kwa ki le banga ya kayu aye là ya signé chèque blanche afin d'agner tout c'est la 2023 Fayulu a refusé qui aye sabi kendo sa Chilombo ndenga sawana ndima kia pollen élection yenda gagnaki Fayulu azata na institution moko te oya kambaka na Congo ala ngote ali banda ya ba tous les institutions biso to saba kongomani vérité saka moko. Merci pour la question. Fayulu sa député. Merci pour la question wana. Si on appelle la toni ba kongomani pour la kotu na yote. Fayulu sa député. Si ko bango batala Fayulu mukoni na kenda ko siéger kuna. Et puis Fayulu ndenge bolo bakasa député. Luku mo lukunga mobimba. Atchaki na présidence, atchaki na députation, lukunga momba va voter. Fayulu somona azali soki basa 3 personnes, il y a ça numéro 1 au peuple congolais voter qui na parlement wana. Vous comprenez? C'est-à-dire Fayulu atiki la ba makamwa la nyoso. Asa la lutte pour sauver mboko. Parce que omoni Congo pour bonga mutu moko ka prophétiser. Webi prophète wana aleki tous les prophètes à Mukili. Alors le changement du Congo c'est Martin Fayulu yebi Chilombo. C'est que nenge salamoni Congo pour bonga, il faut ka Fayulu. Yango moni biso ba Congolais to se décida ki. To lobi boyi. To kozwa mbongo te po sape apia bisoni. Sope biso 5,000 nzalesili. Ube 10,000. To lobaki boyi. To koya ba makolo. To ko futa la transport na biso na kembaso. To koya nanko parce que le changement esaye to so la nané changement to la na ki mo to Fayulu te to la nané changement et là biso to yele changement point barre c'est-à-dire mon lobby so ça qui mo bilo ba journaliste bo ça rapé na vérité bo banga ni prison ba sala rapport la batu pour la nyamate boya kotala lobby théâtre de chez nous salamaki awa ya bangadia dia ba bengi saki ba musicien ba comédien ba ya po ba tole ba moni mo ndule obi congolais aya ba yemo bo katala mo ndule ba lobby otopé sabino ba 10,000 ba 5,000 ba nini salaki o matina transco polo na 10,000 po ba to ba ya awa fiasco ya kosakanate c'est-à-dire fallait va sur la ngate sobe ça la théâtre awa peut-être elinge sala ta mo appelé on est nombreux doit tout ça ko ba l'équipe ba to ba sala lobby fiasco EDD ba zui ba matraki biso to lali ba sali ba matraki ba bwa kiango na tiango mobimba oh urgence la muka atie urgence boya lelo le 9 août Fayulu a posi meeting na ye le 20 a posi meeting na ye le 20 et que ça le sous le 9 août boya kaka le 20 tala degré sorcellerie inconscient tala degré ba médiocre na ba inconscient de ba kamamboka c'est-à-dire quoi Fayulu aye na Sainte-Thérèse na biti moko parce que le 29 na triomphal bango nyonso bamelaki mbondo tilo mamela mbondo oyo trahir ami trahir pas trahir carrière politique na omoni Congo esa suite ya maloba wana na bandoki na bilima na bakoko na bato basa fifa bayoka maloba wana yango moni Congo so marché te ponango lelo Fayulu azomela mbondo pona tous les peuples congolais sa bango ngana trahir bino te bino pe bo trahir ngate to yebi refsita ka maloba nai lelo Fayulu loba yango moni biso to se décider ya koya la terre poto yo kalegra aigle parce que biso to ba les aiglons to yo kasiko le grand aigle ndenga ko pasola bena nteke lelo na terre Sainte-Thérèse yango la sa biso bino ba journaliste bo tia pena image ki toko bonsoir bakwenyoso bobangate et puis bolakisa tous les peuples congolais na mokili mobimba événement ndenge so le kalelo na Sainte-Thérèse papa tala pouvoir oyo pona kende pena ko chiter pouvoir ya Chile gelo obi combien ça de détourné point d'interrogation pouvoir il y a 100 jours obi combien ça détourné 500 millions et bimaka so comme 57 ya Cameri o wane kenda wapi 6 millions ya corona et kenda wapi 16 millions ya enseignement
tribunal na 10e iri secrétaire na moyibi na kisateur asambisi bango juge ekenda wapi omoni lelo ram omo dossier ram c'est-à-dire batali baitema bayibi balobi te to scroquer peuple congolais biso toloba yango ngala loba yango boy eza malamu omoni balaro babenda wana ba préparer exil bayebi ke exil ya souffrance bayebi ke na 2023 yaya ata na ndoto ya kizengi eyaka te ke ba doubler mandat. Donc, nous avons pourquoi? Parce que Kabila a son collègue sénateur en vie en 2023. Kabila a son collègue en 2023, Kabila a son collègue en 2023, sénateur en vie. Et puis, il y a l'histoire na Congo. Au Congo, il y a l'histoire. Oh, tu vas betaka. Ndenge président nga suite au sab africain, jamais ko sala mandat moko. Toko tika pe histoire ke na Congo. Moto moko abetala libakuna zelo asali pe ka mandat moko. Eza histoire. Oh, sala na Congo. C'est-à-dire le go tami histoire biso to tami histoire. Donc mandat moko. Papa journaliste Kangada Tchalelo le 9. Il y a 10e mois. Kangada Tchalelo. Le 9, il y a 10e mois. 2021. Au moni les 24. Au moni les 24. Tu as ba pesa ba 5000 baza ben conscient. Ata pesa mwana mboka 5000. Mais na motema za na mutu na ye. Muto balaksa biso nani. Pas journaliste. Yo moko yebi. Balaksa biso nani. Pas otrahi muninga osani. A onager. Banan bazo nager. Talaka banola mukina tongo biso nyoso ndenge tozawa. To banaka ko compter. Nana tiki ata 5000 madame Chikolam. To ki makaba ndako pola ni souffrance leki. En plus pour na makambo yo zoyo ba pesi ba 5000. Ngobi gentini ngobi la na za villageois. Nana tie état de chaise koto na tiang. Alongo tiang comme ma province, c'est comme mboka. Et ce tiang est en mboka, est en province à tie jaune rouge. To epse faites attention. Na batuno utaki na ngoso na province. O pesi bango meeting a promettre que nous retonner no stade. Ndeko nanga eloko wana kutu même yo pe papa journaliste ko répondre au cause ça soute que to lobela su eloko wana. Papa uto lobawa, bandeko uto lobawa. Wana eloko ko tuna sute. Po bisonyo zo to mona ezala yo ozomona mboka eza bien te. Mboka eza bien te. Biso to na posa changement ezala na mboka oyo. Changement faut ezala. Bisonyo to se retrouver. O pesinga 5000 na ye na lie na mele diamba. Ye bisanga na ndako na memani. Savon na osoma na nini. Transport comme combien? Na ebite yo muninga so ozana camion okei pour ofutata ata transporter. Pour na biso tolobi cette fois-ci mboka faut quoi avancer. Pour tout monde te, to se retrouver te. To se retrouver te. Gentini na mboko fa quitter. Un est conscient bango nyonso zwa mboso, zwa fati, zwa gentini ba be conscient. Bon, un est conscient quand on mboka ba bukel biso zan tuna combien de personnes bateka na zan. Aya ko buka susa aya ko tonga biso Saint-Thérèse. Aya ko tonga na mbongo nini. Mbonga tana poste aya otonga la biso Saint-Thérèse to boy mukola roya to roboma ye mukola roya to roboma yo wana nya solo kande leki keba oza villageois o yumbite komeka suko ya te suka no banda lobi le 8 koya ka sute nan zoyo zwamboso bokeba oh bana changwa tolembi mate fail biso tozaka na motema yo pesa aka na motema journaliste na ebite bafuta yo combien tande bazo kata yo ye na pour filmer mona ke mboka tambola bien te ba ye ba komo beta yo ba bomi yo ba beti bagage nana repedre gentina repedre bien fatia repedre famille na ya repedre keneka ba pays nyonso tout o ba congolais ba tambola tout na monde entier biso ba benga biso banane tozala pena utilité e congolais ata tamboli wana kutu koloba te kena ata na braza wa yaya combien ba boma yango tolobi tolembi na soyeli pona
mutu na biso président na biso auto vota qui na 2016 2018 président Eli Martin Fayulu yene mutu yeto yoka ye lelo parce azolo balelo mais ba pesi no 5000 francs pour boya te baba tu te somi na bambongo na biso baba tu te somi na bambongo ba 5000 ya zana eloko moko te azana benziso ana mbongo te biso to lité pona ye mbongo opesa biso akozo biso to mboso te bamboso bato bazo pesa bambongo akecha net par exemple bamboso wana bakadima wana so apesa nga eza mbongo ya Congo na droit ya kolia ngo mais na ko voter yo te to ba papa tozala na bomoko mutu biso tozo soutenir to linga na mtema mutu ayebi ke no lelo eza le 9 Martin Fayulu fo ya kopete silima na ye awa nde mutu to yeli biso nyoto to yoka ye de ya malamu azana ngo azalaka na ngo toujours azana sima biso to ana sima peuple na ye toujours to soutenir ye to yoka ye wana nyoto to azana ngo akoloba après to zongi to keba ndako. Bonjour mon mboka. Papa lelo eza match ya vita te toye koyoka président Eli au monde entier bazolobela eza Fayulu Madidi notre président auto-vota pe tokovota kaka yokala nayebisa boye na se présenter à de fana ba chaîne mususu mais na yebi ke na ba canal mususu na niveau internet ba ko landanga na lingi na adresser na bandeko nanga o ba libanda mboka surtout na Angola na Namibie pauvres angolanos pauvres congolais ouve muito bem. Lembra bem todos os povos que estão, todos os congolês que estão sofrendo o nível da Lunda Norte. Estão a matar o nosso povo. Estão a sofrer por cada comida. Mas dentro do nosso país temos comida, temos tudo para comer. Ou vamos abrir nossos os olhos. E Angola ye awa na Congo. Na ye kolanda président Eli. Natali communiqué na RTVS na komi lelo na 4h pona mboka na nga Congo na kovanda kimia te yango na ye yango tozoyebisa Chilombo pona Congo tokotika yo kimia te pouvoir na biso oyibaki okozongisa yango toboyi senyo eza politisé ba jeune so osala ozali na cartouche moko esi obeti yango abu pia tozolanda otinati mboka oyo eza mboka Lumumba mboka oyo eza mboka ya Kimbangu bapesa bapri na bango pona biso tozala bien tokosede ata mukolo moko te toyebisi yo nyonso ozosala lisu na lisu vive Kongo na ngai yango oyo Kongo na ngai yango oyo toye na mabele oyo nyonso kosala sala me yebaka yango tokotikala koteka ata etenya mboka na biso te koma bangole budget na bango 35 milliards bazo réclamer ku tekiti bazo boya Jean Laurent likola 35 milliards mais yo ata 10 milliards okokate ozoloba nini élection ti yeso koya tokoyeba yo omoni yo tokoyeba yo mapango ezosomba na limete tozo konte yango ndenge okangisa kamere ndenge biso tokolandela yo nini yango esilaka te tokosilana Fayulu oye Muzitu oye tala peuple congolais oyo bokolandanga na baseni nyonso na oyebisa bino pona mboka na nga Congo yango na kiti awo ya mutu akosa bino te libanda tolia bien tomela bien tolata bien mais bakoko na biso bana biso bakotuna biso tosalaki nini oza na capacité telema pona mboka na yo Kimbangu apeya prix bato ebele toyebi balumumba bapeya bapri yango mpe biso tosala nini toye oye koya mboka oyo eza ya Chilombo te alengisa biso te Kabila kutu akimaki alengi ebongo Chilombo akoka biso te yaya tosala mpona o Chilombo stratégie nyonso osala tomona yo okota butu okota moi tomona yo mais victoire eza kaka na président Eli Fayulu Madidi est-ce que bobetele maboko makasi adoza biso nyonso awa ye tipe wana nakomisanga ye te tipe wana aye bango akokima Kabila kutaki soda akimaki bango civil ndenge apeye mapango ebele akomi na 30 mapango apeye kuna toyetanga ngo
Attends, on a quand on peut ma pomme, papa. Diminuer l'âme. Diminuer l'âme. On a fait ma pomme. Un président, on peut savoir ce qu'il y a dans le monde. Basa, on peut bounder le rapport, pas bounder le rapport. Attends, il y a un chapeau, mais là. Pardon, diminuer l'âme. Bando, quand on a pouvoir, on va agir là, 32 pays, on va agir. 32, oui. 32 pays vont agir. Kabila avait 18 ans à agir dans 6 pays. Il y aura 2 ans pour ne pas compter. Il y aura 2 ans. On va agir 32 pays. Pas de faut agir qui on est bon ici. Mais aujourd'hui, ça sont bons côté. Ça c'est le conseil. Maman, ça va être bon ici. On va aller à champagne. Tout au Kemba fort. N'a comme un moto à Kemba. Là, on a vu son papa. Diminuer ma pangue, pardon, diminuer ma pangue, diminuer ma pangue. Pour Micho, quand on a président élu, au pouvoir, il n'y a pas là. Ben si le yo, bête le Bakou, au pouvoir. Mais toi, le président élu, à ta sabiso, n'est pas papa, n'habite pas ça, quand on s'accroche au Kanokaka. Les mises biso peut diminuer au ma pangue, pardon. Diminuer. Ah, biso muto kufanza là. Pouvoir biso ezonga bongo biso. Yeba ba 2022 on le kana hote. Yo sanga mandat 2023 le gâté. On sanga mandat moko. C'est idée wa zangona. Tikano idée wana papa. Ma pango sombia. Stopper ma pango wana. Tika pouvoir. Ndaka nga caméra, ndaka ba kanga yo. Ndaka nga caméra kuna. Yo pas quoi ta prison. Ta prison chambre na yo. Bonjour peuple congolais, bonjour militants et à la Mouka. Toye lelo awa bona kolakisa sur la face du monde combien que nous avons besoin ya changement ya mboka. Papa Congo nyokwami mingi na maboko ya ba traître. Congo nyokwami mingi na maboko ya bato yo bazana soifé ya pouvoir pona kuvimbisa mabumu na bango na ba famille na bango. Or, Congo a besoin de battre le ba Martin Fayoulou, oyo papa Etienne abenga soldat du peuple. Biso nyonso sima ya Martin Fayoulou, toye kota lisa na communauté internationale, na ba média nyonso a monde, na ba pays nyonso a mokili. Combien de fois bino ensemble na régime en place, bozonyo ko la biso congolais. Coup de chapeau à mon président Martin Fayoulou. Lelo, bagwa quel biso ba traque na 0 heure que meeting a reporté le 20. Mais biso to yeke formation wana te balingi ba distraire biso. To yebisi ba congolais. To yebisi Monsieur Chilombo. Oyo zo sala papa to baye yo. Soki Kabila oyo azalaki soda, ayeba ko déposer bongo yo civil. To ke na makambo tina suka. Ndenge to bandili to ndenge président la sangisi biso lelo to kali to tina suka peuple congolais to lembate malgré nyonso ba kosala ba gaz ba arrestation arbitraire nyonso ba kosala to lembate toka sima ya président Eli Martin Fayoulou na président na biso Muzitu to ke na kombo tina suka to boyi ba politique to boyi politisation ya seni to boyi glissement to boyi dictature to lembi souffrance na Congo. Papa Martin Fayoulou tellement balembi sauté, bakosa yote, messieurs et Kibasa. Papa na eko informé yo. Bolimbi sangai. Naza na téléphone ya kikalakasa. Mais ram alienga zo katanga na tous les décimes. Chaque fin du mois on perd au moins 100 unités. Papa un simple coopérateur sur na sala bakatanga unité depuis maintenant lelo. Calculer bakati combien? Depuis ramwana, eza ya poisson, eza ya papier, to eza ya nini. Papa, je tiens à te former au kozongi sa unité nanga. Soki ozongi si yango te. Kaka nde malobo tozo le bao. Yeba koza lokola soso melindo bosuka nango etanga mayo. Na biso yo to laki yo. Mabela ko na biso, oko s'en sortir na yango te. Mais c'est cas di ma papa, soko za na souci peuple congolais. Kanisa mama mutu vimba akona boss na ndisi 5 mitu ndeko komela yo soko sali erreur. Peuple congolais si Martin Fayoulou victoire en 2023 est assurée. Balongola biso monsieur Kadima, je vous remercie. Ndeko na ngai nayebisa yo eloko moko na sima oyo moni ezali ba congolais pe ba vrai congolais baye awa kolanda mwana mboka commandant du peuple président Eli
Martin Fayoulou Madidi ya mibale yango wana ya misatu ndengo moni bango bayeboye topesi mutu ata 1 franc congolais te baye na volonté na bolingo ya Congo ndo moni bato baye ezali kaka donc début nandu baye te bokomona toko corriger marche soit meeting ongo bilasala kilobi akabolaki ba 15 000 francs tina ba 20 heures bazalaki awa bazok donc ko kabola ba 15 000 5 000 10 000 francs na meeting ngobila. Merci mon Mboka. Qu'est-ce que vous ezali? Merci. Bit na biso toyeli awa ezali boye. Nazoloba na comité international nyonso. Premièrement, bozomona banderole ezali awa ezali place ya résistance Itaga Zando. Ba soldat du peuple ya Martin Fayoulou. Bango yo baye awa oyo babundanga na Zandu. So boyo kaka Zandu bango yo bayawa. Bango yo bayawa. Lelo toyeli awa nini? Toye awa toyoka président eli alobela biso lolenge nini? Chilombo na batu na ye bazoluka seni ekoma politique. Tolobi boye seni ekozala apolitique. Ya mibale tolingi toloba boye toboyi glissement na 2023 élection esengeli esalema na date nango oyo elongo bani yango moni ba congolais baye bayoka mutu oyo bazotaka na se mbula mutu oyo bango bapolela mbula mutu oyo bango banyokamela yango nde baye bayoka ye naza sir bozomona 4 ans après depuis bapesa Chilombo tapis rouge mais population aza toujours fidèle na sima ya président eli Martin Fayoulou Madidi les grands aigles oh ba voté na 2023 tu veux défendre le président Eli à Congo oyo mokili mobimba toyebi bayuma bayaki na bango batangaki na bango biso est-ce que dans le temps pour le c'est le côté jamais je suis un militaire l'accent mobila oyo ya boma batu na kwangu c'est un dabandundu c'est mobile participation est-ce que ko ba irritation ya ko boya nzela ki manseke lobby c'est mes mireli alors l'acception drone ya matake voilà c'est le président de la République démocratique comme Otokoyoka Ezaïe na yumbi kutukutika soit que ba repartir ba partir comme la terrasse c'est présent Martin Fayoulou Madidi international et bon mauvais ba comédien ba yé international nous avons benga ye aigle na benga aigle te na changer combo pour aigle comme afali il y a ça ibu ya mboka ibu c'est le sens ressemble to comprendre surtout la génération na ngai c'est responsable na zana chombo comme ram Riza bandi aboy na yima comme la bino bo mesana na bino bo ila watu ajipi otobula biso apine to ndima na biso toujours restructure le mboka démocratique. Est-ce que ça sent la piste que entre la vie de Martin Fayoulou Lelo tozo kemba pour un surtout yon des autres caméramans tellement point na yo futa ma combien on le battait pour ça bureau. Est-ce que François sont même tout banékisha Samuel Congolais mais c'est cette distanciation où on a la réalisation le lot Martin Fayoulou défendre Yopé de vous appeler un salaire à $2,000 on appelle le lopé nazalapé na salaire paye à vie na ngana botele beaucoup la liani na beaucoup la chrétien non
lelo yo tokimino bambango tanza tokei c'est ça véhicule de gros appels même chose en véhicule na yo ba journaliste pour se belé que condition beaucoup ça moins autant que ça et kiti on ba cameraman gratuité na Congo za te on ba panorama toliangwana ngazali mkumu bango nyonso bazaya ngai to leko le ezali balambi biso kolia babumi nyama likolo na kozwa ndenya yeli yangwana nayo ba olbani no likula nyama ngamo kunja mbuka te na yeye mutwanja mpwanke ne yango ndi yangwana ponza mimi ndamboka papa bino ne babenga bamfumu mboka we biso bango oyebi kele kata mbuka soko ti mumu ya liboso na yo akolinga yo toyokana bien tozwi indépendant ya bamindele bayaki bakambi bamindele mibale batia bango donc bakokibe biso badroit bosala mpona basili kutime bazali bakibe bango te parce que ndenge moko oyebi rwanda akotisala kote koyena pana bandelo yango kuna bazobonga bango makolo mbuka n'est-ce pas bango baprofite na esika na bango yango ande bango mpe bazali soki parce que moto oyo aye mokolo mbuka akolinga ye te kolinga na bapaya nde yango wana awa toye bakolamba biloko tokolia awa tokolia biloko balambi nini toyoka bitolia yango bikola nyama mpe tokende yango toyele yango wana konza mboka ezalaka soki akiki na mboka mwa baba komima nyama ye azwaka lokolo lelo twangu lelo mpona misusu bazwaka basuki na bango te lekola nyama na kozwa na meme epai na uti nesobe na nga babomaki nyama te likolo yango oyo pasi nango na kati na ntina ndako nde yango wana awa nayekozwa moto nani likola nyama babomi nini basali nini ngai naye kozwa yango nakende yango likola nyama wana esalaka mpona nini kozwa yango veut dire droit de royauté donc droit ya makolo mabele esika oyo ofandi meme mondele ayaki arekoni mpe droit wana mais bandeko na biso batikali nsima bamindele mibale bazoyeba kamwe ya bazobunga nzela bakoze bachange okilite mwe bayeba nzela ezali te so bakende bifilgation nzela esuki zunga na bifilgation o ndenge bango baboye na bango nde yango wana bakende baloge basango na nzela ebungi baza na nzela te eloko osala eza te depuis 60 ti lelo tokali 60 donc 61 année toza na Congo awa loto avance tozonga marche arrière parce boyokana ezali te biso moko boyokana ezali te tokandi bapaya boti liboso na bango tozokoti yango wana mosengeli tozala bomoko batande ezala c'est normal yo olobi ngai nalobi tovandi nzonzi tosalaki nzonzi tovandi tobongosi makambo nde yango wana so tozokana te moye kozala ezali te mwasi mpo abuta mwana bazala na mobali n'est-ce pas ensemble boyokani ntina teke yete te toza bomoko bana mbuka mopaya aza na ye te mopaya biti moto mokotisi tozwi idéologie na bango tolati ya bapaya nde yango tozomona pasi babengi na français banéocolonialisme bakoti epai na biso nde yango wana sans cela toza bana mbuka fu boyokana ezala entre bato nyonso tu yo oloba yo mpe eloba parfois so toyoante devant sur place tosamaki nzonzi tozoke solution koso emonani nde yango wana. Merci monsieur le journaliste. Soki omoni peuple batondi awa na kati ya terrain oyo baye koyeba vérité na kati ya mboka oyo yango omoni bapusani pembeni awa mokonzi ya mboka Martin Fayulu azokokita awa koexplike bato vérité oyo ezali oyo bandeko na biso ya union salite bazokokosa bato bakotambusa bato na lokuta yango omona lelo oyo peuple congolais oui voilà ensemble na président Eli Martin Fayulu baya koyeba vérité omoni bato ebele baye na s'intéresse awa baye kotala match te toyende mpona koyoka maloba oyo soldat du peuple akoloba mpona biso parce que me bamilicien balobi oyo tokoloba lelo eleka oyo tolobaki lobi c'est-à-dire oyo biso tozoyoka lelo eleka oyo biso toyokaki lobi yango omoni biso tokiti awa kati na esika oyo
bato nyonso oyo baza kocomprendre te ke Martin Fayulu Madidi ye nde président eli ya mboka oyo chiffre 4 bakocomprendre sikoyo les 4 êtres vivants est, ouest, nord, sud eya toujours na 4 osikoyo boyebisa biso nini eza vérité oyo biso nde tokende yango tokende etambola nango ti suka lokola bango batie biso maboko boye babombi vérité biso tokozamisa bango maboko wana mpona vérité wana ebima yango wana nde biso totondi awa po toyoka réponse sikoyo ya maloba ya lelo parce que oyo elobamaki lobi réponse nango ekopesama lelo epai ya soldat du peuple. Voilà, c'est comme ça dit. Non, et place wana eza projet ezala déjà banda kala mais ezelo moko boye maloba moko boye pona koluka kozwa biso moi sentiment moko boye kozwa biso na sentiment moko boye toyebi na biso eza maloba elobama banda kala banda président Joseph Mobutu maloba wana elobama oyo ya lobi elingo loba teke ye muta conclure mission wana donc eza kaka mpona kolembisa biso mitema mpona kobuka biso maseke mais biso lokola toza makasi toyebi mayele nyonso wana lisu likola lisu toloyebaki ke wana eza nango mensonge vous comprenez donc kota s'intéresse oyo mobimba oyo mande na ye esuka ti wapi po yazwa letandi ya kotonga s'intéresse oyo sadi donc eza ya ye te muta kotonga ngo bato bakotonga ngo bazali voilà yango wana omoni ye s'intéresse oyo alobaki wana biso tozwaki yango na matoi mais ekoti ebimi parce que toyebi bilaka nango ndenge ekokisama elobama lelo te oyo ye bana bino ekoti ebimi mais lelo oyo maloba ya président Fayulu aloba na bino yango kosimba bino voilà donc maloba oyo nde président Fayulu Madidi oyo koloba yango nde biso tokosimba parce que oyo lobamaki lobi ye pa avandaki ayokaki yango donc oyo nde tokoloba lelo yango nde kozala tuya mpona biso po toyebi ke bosolo nde kolobama lelo nde bosolo voilà donc ndenge omoni bon donc toye nde mpona tozwa sikoyo bosolo tozwa sikoyo réponse ya lobi tozwa yango lelo eya na mama mbongo te bapesi biso mbongo te bapolo mpe te alati na coster alati na voilà 5000 eza te 5000 eza te même si toye mpona susi ya mboka voilà toye na susi ya mboka yango omoni ke toyene mpo toyoka vérité oya te ko 2000 tomonaki ebele loyi babundaki misusu ti na banzela baweli bambongo misusu balongwaki njili 23h balongwe nji bakende ngamona misu na mibale na mona bango bato bavandaka maluku misusu bavandaka bakitambo bakeba retard bato babundie baweli bambongo awa likola ba 1000 francs ba 2000 francs bato baweleli mbongo awa mpona nini kosomba bato mpona bayoka maloba na yo maloba ya sukali basomba yango te bazwa yango fele maloba oyo eza ya sukali yango toye kozwa yango fele donc eza lokola nzoi oyo azosala mieli ntango osomba mieli osomba yango mpona ye te sombi yango epai ya moto akende kozwa mieli wana nzete me kosomba mieli wana epai ya nzoi te awa kombo na nga mama Marceline Nzobwasa nawuti na komi na Mongafula na kati ya Sainte Thérèse oyo toye mpona meeting ya bana nyonso to ya lamuka toye précisément ezali na problème ke bafixe badate nyonso to mpo tosala marche oyo ezali na ordre mpo tokende kodepose makambo oyo tokoki kotika na kati ya palais du peuple bamarche wana surtout bazoboya yango mbala liboso nayoka batieli bato marche limite ke bokotambola kobanda awa ekosuka awa yango wana lelo koya biso kati na esika oyo na terrain ya Sainte Thérèse oyo toye mpona meeting toye koyoka desi likambo nini oyo président Martin Fayulu aza nango mpona koya kotransmettre na peuple congolais mpona likambo koya na Sainte Thérèse oyo ezali kaka te mpo mpona biso bana eside obie mpona bana nouvel élan ezali koconcerne peuple congolais nyonso parce que pasi oyo tokanisaka ke na kati ya Congo
bande ko na biso bakanisaka ke neti bazui pouvoir basala bango wenze za likolo mais to ko remarquer to zokota kaka même wenze donc elakisi koya kana kati ya esika oyo ata yo ovandi na ndako ozochola bazokendele nini balokendele nini likambo te nzamba azalaka zobata atindaka biso tobotama bakongolais totangi classe balakisi biso na kati ya bacour richesse eza na kati ya Congo mais peuple congolais toza koenrichir tobénéficie nango te mpo na nini na kati ya baministère nyonso tu wana bato batravaillaka tomona badiama na bafikile lokola tozala na possibilité tokokoma place na bagisement nango ezali mais toyokaka ke bazwaki batekaki na marché batie eloko bopeple mpe aprofite eloko ekomi mweshe bopoa nini parce que batekaki minere boye yango wana le baye kotia mbongo yango wana moni biloko ekiti eza na talu ya se mais nyonso tu wana kaka boza koambrie mitu ya bana na kati ya classe na kosala bakalkili ya baminere oyo eza na mboka oyo yango wana kati na esika oyo toye mpo na fanatisme te eza la président na biso oyo toye kolandela lelo tozolandela ye mpo na idéologie tozolandela ye mpo na o mutu boyeboye te mpo totali idéologie na ye banda awitaki nango kuna na UDPS na nsima ya pa Etienne Tshisekedi donc toye komona ke no aza mutu ya ordre azali mutu alokosa mbongo te yango wana omoni peuple oyo nyonso to ezoya awa malgré baza kointercale na libanda bamisusu bazobotola bango badrapeau babwaki batraque par-ci par-là que no marche ezali te bareportango le 20 ezali mensonge mais biso tozali awa président akoya akotransmettre kaka message aza nango abombelaki peuple congolais oyo nyonso to bazali koempêche ye asala marche te asala bote mais na message oyo ya abombelaki biso oyo biso bato tozali tozo korepresente kaka peuple congolais nyonso to likambo ezali ya ye balobaki na biso baekole eza ofele oui président en place azalaki na baproposition azalaki na basouet azalaki na baprojet oyo ntango akotaki na pouvoir ke nakosala peuple oyo boye le peuple d'abord nakosala bo mais a respecter maloba oyo ya pauvre papa na biso ki Etienne Tshisekedi alobaki te le peuple d'abord lelo tokomona gratuité tofutaka ba 10 000 par trimestre ba 30 000 na baekole ezalaki ya l'État oyo ba 10 000 sikoyo boke soso plus loin vraiment papa Kibasa na yo pe vrai congolais na yo pe papa Kibasa oui projet arabe oza nango eza malamu mingi eza ba pays eza développé biso même ba besoin primaire non to répondre ata nango te oyesu ko embrayer biso na ram na 500 francs na ngai na benga ta bana na nga baza musika na yo ka mbongo na bango yo ram yo ziango ozongisa mbongo na ngai donc comment pénaliser nga mwena so na bana nga baza musika te parce que son atie boyo 500 et puis on lozo akatanda son atie à 500 ozi ata soki 5 otikela nga 20 yo zinyoso puis ozopesa nga so merci motema mabebo nini papa Kibasa ezali momate ya koya kotiela biso na nuramu wana parce que banzela kutu atako boyina biso pepe congolais yango na nzela bopimeli biso tokoleka wapi bambouteillage oyo ezali en fonction e bato bateka na balabala poni bino lokuta mabebo ye bambouteillage ezosalama na mboka oyo parce que baroute secondaire eza te kaka nzela moko belge ti kaka ti sikoyo kaka banzela moko wana soki obimi ozoza na projet obima komotuna na kokende nzela nini moto mpe talu awa moto akofacture yo 10 000 francs moto akofacture yo 5 000 francs moto akofacture yo nzela moke 1000 francs 500 mpo na nini na nzela biso nyonso tu bakongo neti bomoni ngai awa bomonaka baopérateur économique ya minene te nga mpe naza opérateur économique ntango nazo kodeplace le mosu nazobima 3h du matin nazokona koluka biloko ya kolia biloko na bana nga mtu alia yango te nayaka nango na wenze parce que peuple congolais oyo aza pembeni ase retrouve azwa mwa eloko ya kolia
bino na nzela bopimeli ngai naleka te nakende te okende awa kita awa nakende akita awa nakende akita awa mpona nini bozonyokola peuple oyo boye asali nini toye awa toye mpona fanatisme te toye mpona peuple congolais nyonso makambo te boyebisaka biso tokosala mando boye parce que intel asalaki ya solo soki yo obalaki mwasi ya liboso azalaki mabe obali mpe ya mibale azaka mabe otika yeka po kaka soki te mokili kofinga ngai ke soki naboyi ye bato bakoloba ezalaka bongo te makambo te boyebisaka biso ke le passé parce que balobi le passé ne revient plus oyo elekaki na 60 oyo elekaki na 70 na 80 na 90 ezali lelo te le passé ne revient plus. Tous compter les présents des alliés très importants, les présents des alliés nécessaires pour la bonne moya bateau. Bonjour, c'est la raison des peuples congolais à Zola Lanzala. Atabino Mokobota la débordement, ya Moudonio Soto comme Ateka, non, ensemble la nani. Même dans le quartier, le Pango à Tchemapa, le Pango Mapa, nous sommes des alliés passés. Pour que nous, la fin du mois, nous avons quelque chose. Mapango comme Kotulanango, Moutako Sombango Azate. Atabino moko papa botaila biso likambo bozala na mawa ya peuple congolais bosala musala te bandako étage nyonso to wana bozotondisa na kosomba wana boyebaka nzambe oyo azalaka juste a des fois ako permettre yango te bolala biloko nyonso to eza vanité de vanité akebisa basoda na ye lobi mitingi ezalaki ya deso de alagi te mais biso toye bapolisier bakomi kobenga la population na biso tolingi eloko wana te tosengi kino ezala on est en train ya kokanga bakangi population ozoya pour que aye na meeting ya président Eli Martin Fayulu mais bakangi bango quelque part ici moi-même namoni bango tinanga bana muro azokanga population bazokotisa na kati ya sucette. On est de quel pays on est de quel pays donc je vous dis donc j'en ai marre ici dans ce pays. On doit prendre maintenant des décisions ici. C'est pas normal. On ne peut pas continuer comme ça. On ne dirige pas un pays comme ça, M. Chilombo. On ne dirige pas un pays comme ça. On est de quel état de droit que tu es de nous parler? On doit décider, nous le peuple, on doit décider. Martin Fayulu, c'est un président élu, et il va rester un président élu dans ce pays. Côté Ram, monsieur, ça c'est le escroquerie. Tu es en train de faire l'escroquerie pour la République. Tu fais l'escroquerie pour la République. On vole le crédit, il y a population congolaise. C'est quelle sorte de pays comme ça? Même si Kabila, tu vas comme on est ma baie. Kabila qui m'a bien aimé, mais oh, tu sais comment on a. C'est le pire. Je dis, mais c'est le pire. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité,